que maman na biso azaki na souci parce que ba aida qui vit de loin. Ba aida qui vit de loin. D'abord ezosala nini. Batu balobi que maman na biso Solange a kufi crise kaka boy. Tozo bate ki chassa yango eza nini. Ba rumeur mususu ebimi balobi parce que maman na biso a kufi azaki na souci nenga moni que non ba aida qui vit de loin ndenge yepe ba nini ayeke ko la crise. Donc le lot toza na mawa. Tozo linga te ke makambo mususu ele kana ki na mamundori na maman na biso mami ndondo bomoni ke mutakufi brusquement. Toza na besoin ya makambo wana te. Toza na besoin ya makambo wana te. Toza na besoin maman alela mana kimia. Vraiment ezosala pasi. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bienvenue ma chère internaute, il y a Congo Température, c'est bel et bien votre humble serviteur. Petit temps, le parallélo de la presse congolaise, presse en ligne, vraiment mais ça. Merci beaucoup à Maman Rosette la fleur d'Ambo. Merci beaucoup à mon cordon Chadak Discorène ainsi que la régie finale, il y a Christian Moukendi Touré. Vraiment, toza abiso toza na diaspora, bandeko na biso o baza na diaspora, vraiment baza très triste, baza na mawa ya ko perdre artiste na biso, comédien, maman na biso Mindondo, maman Solange, et ya Solange de ba mesana ko benga e. Vraiment bandeko tokenaki ko solo pena bandeko mususu o baza na diaspora lokola tantine na biso lipati azalaki vraiment émotionné, akoki kolobaki na micro na biso, akoki kolekate na Congo Température, mais toyeka par rapport à ba rumeur batu balobi ke maman na biso Solange a kufi crise kaka boy. Tozo bate ki chassa yango eza nini. Ba rumeur mususu ebimi balobi parce que maman na biso a kufi azaki na souci nenga moni que non ba aida qui vit de loin ndenge yepe ba nini ayeke ko la crise. Donc le lot toza na mawa. Merci beaucoup na Jani, merci beaucoup na Apo, merci beaucoup bandeko vraiment oyo ted, merci pe na Ans Luzolo bandeko na biso mingi o baza côté na diaspora awa. Oh, ça li bango pasi nga pegi titan vraiment paix à son âme na maman na biso Mindondo ça li vraiment pasi maman na biso Mindondo na yebi ke tota ko l'année dernièrement ezaki na mois de février autant na zaki na Kinshasa de meka ko solane par rapport il y a groupe naye ya balé wa sala kima ala toujours na groupe salongo papa na biso Kwedi ne bazana tozaki na papa na biso Kwedi dernièrement na matanga ya maître Yolo auto meka ko solana ye mais et ça li pasi. Où allons-nous? Tous les artistes, comédiens, mbinzo. Merci à Marie Massia, la Ozaï Kolandanga, Motema Sacha, Kileka, Ozaï Kolandanga depuis les États-Unis. Je lis à Tal en chair et annonce, peu à peu, mes condoléances, Naya Tristé, la famille, il y a maman Nabiso Mindondo. Claire Bobou, le mignon garçon de Paris, Moto Amoni Sapegui, Titon 4-16 ans. Un grand merci aussi à maman Nabiso, maman Katia, le moto papa Jimmy, Placide. Oh vraiment ça lié pas si maman la biso mi ani aux États-Unis et ça lié pas si pendant que ça la moi analyse sur le net il y a moko alelo mais bon moni vraiment dans la place au bomoni ça ma place il y a ba combattant place ba martyr il y a mboka oyo bisika on azali oyo vraiment il y a on tolobité to kanisa pe maman la biso bisika oyo to kanisa maman la biso Mindondo vraiment asali musala malonga. Nous sommes donc la comédienne et tout le monde qui tantine na biso sila oh leli vraiment alobi ke aza idole ya maman Mindondo aza idole ya maman Mindondo tout le monde qui ba artiste comédien tout le monde qui fait réunion oh ya papa na biso ata ko sala tout le monde qui ba sai tout le monde qui bilili wana tout le monde qui papa na so masumu de brende vraiment les autres ça la pas si ba cher internaute les autres ça la pas si bande ko na biso niveau bazo kufa. Et surtout, na ba musicien, na ba artiste comédien, eza nini likambu yango.
Maman Rosette la fleur d'Ambour, pe sali pas si bisika azali bande connexion Allemagne, bande connexion Finlande, pe Mimi Menga na Aline Baston, na Bosanité, bande connexion baza na Lyon, bat babengi biso Peggy Titan, vraiment dokenda ki komona sœur na biso Lipati, oye aza vraiment émotionné, aza vraiment émotionné makasi. Bande ko baza na diaspora bazo kokate. Bato lokola ba Dinamour Kabemba baleli alobi bazomona ngo ndireza ndoto. On dirait za ndoto. Merci na coup de pouce na bino. Mais ba rimero elobami to moni bande ko na biso ba comédien bakangaki $3000 ya kosunga. Ndeko na biso vie de loin mais to lali to lamuki liwa ya mama Mindondo. To kanisi ba nostalgie ndenge bazaki na mama na biso. Ba mama na biso tout bazaki na groupe Salongo ti le zo continuer. Bazaka diffusé je crois na RTNC 1 ou bien RTNC 2 je crois na deux chaînes na bazana RTNC mais bon mekana otala na likam oyo mama na biso to ki batumsu balobi ke na daki na problème ya loboko mais batumsu balobi eza kaka crise alali ya lamuki azaki ne malonga nga na te kozane déjà na téléphone tant na komaki na poto aibisa ki ngai titan ngai mingi souvenir na malonga na tika na ngo zaka ka groupe Salongo. Oh lelo bayebi ngai oh lelo bisika mama pe tomonaki baleki bandeko ebele o babandaki théâtre na sima na ye na moni bandeko musu balobi ke ye mutu azali kozala protocole ye mutu abandaki kosima bambongo soki ba ODC okaya liwa ya ba comédien ya ba artiste comédien ou bien comédien ye mutu abandaki ko intervenir makasi. Mais l'autre moni vraiment bandeko baleli nga pesa linga ipasi mama na biso Mindondo pa son âme biso Congo température tozalaka wana vraiment po na bino tolobarake tokoki kotika bino te ba artiste et musicien eza makambo za ba faits sociaux biso vraiment tozalaka wana makambo tout esalemaka ndenge biso pe toza na diaspora tolali te biso na ba leader akula tolali te biso na batanya siliki na ba monsieur Ngoma tolali te bandeko ebele lobi babengaki ngai banansi epucha oyo ezosala bango pasi banansi dase bandeko na biso ya Paris merci beaucoup matanga ndenge mpe ezosalema kuna papa na biso apo baza na matanga o vraiment bango mpe baza kolala na sur baza na bapesaki nga adresse bisika bazali baza na ville o nini et na quartier oyo j'ai oublié le nom mais je pense que ekoya na Montreuil baza na Montreuil puisque bazali pe bango pe basali moi place na bango pour na balela maman na biso Mindondo mais eso ça la triste papa na biso Kwedi papa na biso bazali ba Dudu Ngalufa papa na biso Ngalufa oui Bangalufa to moni bango moi sensibilisation wana ne basala ki vraiment ba artiste comédien bozana bolingo boye eza malamu ba musicien bozo zanga bolingo boko mona mutu akufi bino boko molela ba part na bino boko mo luka boko tsena gouvernement mais bande ko na biso ba comédien d'abord tant ba yoki kaka liwa ya ndeko na bango basanganaki basangani pona d'abord voyez ba comment ekolekana bande ko na biso tout bakendaki na lemba kuna et pas maman na biso Mindondo tozaka toujours na nostalgie. Je pense que réalisateur na biso Richard Mukendi Touré bazalaki kuna na lemba bazalaki pe kuna na réunion o papa na biso mais tozolinga te ke makambo mosusu elekanaki na mamundweri na mama na biso ma Mindondo bomoni ke mutu akufi brusquement toza na besoin ya makambo wana te toza na besoin ya makambo wana te toza na besoin mama alelama na kimia vraiment ezosala pasi bandeko ebele bagesho tomonaki bango tomoni ba Ursule tomoni ba Sila vraiment biso pe bandeko toza na diaspora awa tozolelaka mama na biso Mindondo mama Rosette la fleur d'Ambour nga pe Peggy Titan tozali kolela toza kolela Shadrack Discorette bino pe kuna boza kuna tozo soutenir pe kaka bandeko na biso ba comédien mais ba les ondi ba bilobela oyo elobamaka toujours na Kinshasa que maman na biso azaki na souci parce que ba aida qui vit de loin d'abord ezosala nini
nazoyeba te mon réalisateur Maman Rosette la fleur d'Ambour yeba ke équipe eza makasi kotoyo ah biso pe na diaspora tozo représenter Congo température auto vraiment tozo la té à chaque analyse biso pe tozo le kanaka pona to lobelaka mais merci na papa na biso apo moyen vraiment boyo ka ba voice oya tindela ki biso mais pesi biso ka ke bandeko tout baza na Paris bazo kutana na Montreuil wana bazo kutana na Montreuil pona kolela maman na biso Mindondo bato tout balingaka groupe Salongo bayeba ke maman na biso Mindondo azate yango biso to ba que la voix du peuple c'est la voix de Dieu Peggy Titan et tant que molobeli ya mboka et tant que molobeli à Congo et tant que molobeli vraiment oh vraiment le nazo ça la fierté ya Congo température na pesi un grand merci na équipe technique ya awa ya poto oh vraiment équipe technique na biso staff na biso toza nango awa maman Rosette la fleur d'Ambour vraiment musa les salema le longo moni biso na place o tozali to kolela maman na biso Mindondo pona to moi image bomona ke bandeko oyo baza partout dans le monde mais balobi il faut respecter le mort na Kinshasa ou bien ba congolais na tu kotala pour Moïse Mbi abike congolais lingaka muto akoya congolais lingaka mais akoya kozwa place na yote lelo sali biso pasi ya komona notre maman elle est plus avec nous azana biso te Charlotte Biscoré comprendre car on a nenga mikili donc maman Rosette la fleur d'Ambour oh vraiment il sali biso pasi lelo na baki ke na kulala tie tolali tie biso na ba leader akula réalisateur na ngai oh vraiment tous allez toujours pour soutenir artiste comédien Fiston Saï to moni pe musalo salaki ou kenaki ko rendre visite par rapport à la récolte ba comédien bokinaki vraiment ko pesa coup de pouce na bino et pas ya ndeko na biso vu de loin oh lelo pe biso ah mais likama o ekoi lelo nzambe kaka nde mokonzi toyebi ke mama na biso a okende inde et pas ya nzambe koyamba ye na motema mobimba parce que maman na biso Solange Mindondo azalaki mwasi moko modèle et en plus azalaki éducateur de masse tout le monde a na ba théâtre ndenge nini abandaki vraiment ko défendre et surtout cause ko lakisa bizaleli ya basi ya mabe to bandaki komona vraiment abandaki kosala makambo malonga na théâtre vraiment le lot moni ici la lobby ke idole na ye ezalaki maman na biso Mindondo. Un grand merci na bino tout, un grand merci na bandeko boza na Genève, bandeko boza na Irlande na bosanité Patrick Abilan Fouamba mon vieux Otto Zengamamu triple nationalité maman Katia lelo na Paris o azali kolanda biso vraiment bandeko mingi bolanda ka biso Jolili atala en chair et en os na Londres pe bandeko baza na Londres kuna o vraiment bozolanda biso. Je pense bandeko na biso pe à Canada, il y a États-Unis. Merci Nabino bandeko boza na Kinshasa, ezaki analyse sur le net o le loto meka qui vraiment to lobela lisolo oyo o pesi biso pasi to lali to lamuki to yebite où allons-nous tozo kende wapi mais na pesi mes condoléances nanga na famille ya maman na biso Solange Mindondo pe na pesi mes condoléances na groupe Salongo Mobimba na ba o baza na poto na ba o baza na Kinshasa. Bozala toujours branché na Congo température boza en exclusivité awa pe awa na diaspora bandeko basali matanga tokoluka tozola bino ba image pona bomona ndenge nini bazolela maman na biso Mindondo. Merci à Marien Masiala, merci na mon réalisateur leader Akula, merci na bato tout boza koto o bozo soutenir Peggy Titan bandeko boza partout. Merci na Karim Mokonzi parce que le lipe maman na biso Mindondo. Merci na bato tout vraiment bozo soutenir bozala toujours branché na chaîne Kitoko Congo Température Télévision et pas maman Rosette la fleur d'Ambour. Merci. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na d'Ambour. Après avoir défilé na ba site pola mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo Température eye na mopepe asika